toute la communauté. Dorcas Bolokoko Mingi. Et dans sa vidéo sans filtre, s'il vous plaît. Je fais cette vidéo sans filtre. Et non, le sans filtre, filtre exact. Pour bon monde. Et puis, dans la tibo, pour bon monde, dans la normal, en fait. Voilà. Donc, il y a un bon monde dans la tibo, pour bon monde. Dans le biboy. Bateau, bozo, tout dans la question, il y a qu'à répondre. Parce qu'il y a une qui n'a pas dans la sale. Ce qui est sali, c'est là qu'il y a qu'à répondre. Bino, boyeba, et l'oronini, et comme il y a bon. Esther cosmétique, azana pour na bino, ba maman ya poto. Bateau bozo na ba tampon. Ndoute comme là yo en exagération. Ngai yango ba ndoute na ngebe sila. So boko tina ba vidéo na ngaka, bo moni mapeka na nga. Ezaka mwindu. Metala. Lipeka na nga ngoyo. Yangoyo, bo moni komi. O mapeka na nga ndeko. Ezalaka mwindu. Bo mona. Donc, Esther cosmétique, mutabongi singa lo poso. Esther cosmétique, muta aussi lisanga banduta. Nasu na nduta te. Je ne plus ça. Yango eze sila. Na dara na nduta. Yango nduta la nganyos eze sila. Grâce à Esther cosmétique. Na ose le bino vidéo fitrizate. Olingo koma le rôle nga. Olingo koma le rôle la bolokoko. Yaya. Numéro na ngana tie wana. Cabinet na eza place au bungate. Juste na beau marché sur Kabambar, croisement ya Flambeau. Bakanga mina qui marché bon. Place au bon exact. Azo ça la livraison partout, expédition partout. Bébé, nazali sou na baso ba kentos te. Ah wa kute fila. Combien de ba to chechoko, metane fila, ba noir eze fila. Esther cosmétique. Bébé, na luka na ngate Esther cosmétique. Soro moni bocal na ye, o boulot le roi a maramboizate. Maramboiza. Ngana sara publicité na loko na moni, on a moni te non salate. Donc na za bona moni résultat. Yango yo, non compte. Bon mo le kwa mkongo na nga. Omoni. Bon mona, dans na ko sabine le o moro te ngaye yo. Ngaye o ka boloko na bino ngaye o ka. Donc ngaye yo, na donc. Na koma mundele grâce à Esther cosmétique. Mundele, je suis devenu mundele. Donc na koma mundele. Grâce à Esther cosmétique. Donc, numéro est affiché là. Bobenga, bozo ba rendez-vous. Bokende, bata bini ba lo posto na bino. Oh, nga tampoé comme il y a une exagération. Ba rouge, c'est ba rouge, bobenga wana. Ndeti nga na ndote tchoko mo bina ndoko mara rouge. Mais na comme sous rouge té. Esther cosmétique. Bisous là-bas. La soutien. Voilà, chers amis, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne Bolokoko officielle, la chaîne d'actualité. Merci de vous abonner, merci de partager nos vidéos, merci de liker, merci surtout de commenter. Hein. Je suis Dorcas Bolokoko, gauloise, abakouk, certifiée. Nalingi bino ya trop, nalingi bino mingi, to continuer ko partager ma vidéo, to continuer ko s'abonner, hein. Et nazo sepena baye baza ko talanga, bayo baza ko benga, bazo pesa ba remarque na bango, ba si gestion na bango, en tout cas merci na bino nzamba pambola bino ya trop, boza ebele na monde entier, o bolingaranga, bolandaranga. Un grand merci à Sam Coucou, le nécessaire, moto meme coucou, merci beaucoup. Na Mama Zozo na Inde, merci à Hervé Mbika Iloma Battre, merci à toute la famille Bolokoko, je vous aime tellement, na linga bino mingi, nzambalo la apambole langa bino, amone langa bino, voilà, et bandeko nyonso balandaka ngai, bandeko nyonso bazobenga, en tout cas merci boza ebele, et puis surtout mingi nazopesa 1000 merci na babakuko baza ko consommer film, na babakuko baza ko partager film, babakuko baza ko liker, hein, baza ko tala penza film comme il faut. En tout cas nazomona ke babakuko penza bazolanda film parce que belé ya babakuko baza wa tozana bango même morale. À chaque fois nazoya osa la petite analyse pour na film, ozomona penza batu bazo commenter ko, veut dire que batu baza Rolanda vraiment, et bravo à vous les abakouko, bravo. Quoi? Va chez Pépé. Ah Zambé, bandeko na ngai. Te koboto yo. Histoire mususu. Surtout ya moi na nga. Va chez Pépé là-bas. Ne viens pas ici. Va chez Pépé. Bandeko. Bien, atabi. Ah, Sambe. Mon nazo qui me sera inspiration, cher ami. Hein? Nazo, mon appelle réaction. Ya batouné, va prendre.
joue avec ça. Il y a Batoune Baza pour réagir, hein, Baza pour réagir. Batu Baza pour réagir. Pour na film na biso ya kitoko oyo ya film na biso ya kitoko bongo na kombo ya Ndokito to prophète réaction ya Babakouk eza tellement belé oyo ezosalanga bien na ndenge ya kosakana te Babakouk penza bozo réagir kitoko kaka ndenge toyokanaki façon bozo réagir veut dire que bozo tala film wana Ndokito prophète ndenge nini ofungola porte ya ndako na yo diable akota ndenge nini asiéja na kati ya ndako na yo bosengaka boya bosala biso baanalyse ya film mais baroya basala bino analyse ya film botala yango te baroya basala bino baanalyse ya film boroya kotala te mais boya makasi na kosenga bosala biso baanalyse ya film bolobela nanu film ndeti nga chaque émission na olobela film na moni ya Bakouk moko te oyo azopartage video na nga aza te ok eza biloko fo bino bopartageaka yango na koyesa bino totala film s'il vous plaît landa fila na baplateforme tout oyo oyebi sila azali Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter kende kuna s'abonner na bakompte tout ya fila wana natangi kende kosabone nayebisaka bino nalobi na kati ya FB tozalaka na besoin ya elonga sila te fo filme za kitoko biso na tobeta lisolo ya ntuni ezobetama partout tala robinda courant epa dimine volume na bandi émission lisolo ya ntuni ezobetama partout baobeta lisolo ya ntuni nani alie ntuni nani akolia ntuni te veut dire que na FB pour filmer talama tu as besoin de longika ya sila te sila koko zala toi koko zala te et fait filmer ça bien et talama bato bolo barake yeba ko mukolo film azate mais bino boya ko bi bomanzoto pona ye oh yaya afuti mbongo ti bazui ba cacher il faut ba bomanzoto ba pesa les meilleurs na bango il faut bato ba bomanzoto na ba film ba pesa les meilleurs parce que bazui ba cacher na bango normal FB akakola raté so 3 5 5 6 6 2 FB eza bongo chez nous c'est comme ça bato que nous retourne na bato ba yebi sabine donc tola la rapongi to la calme on s'inquiétera te aussi la fila de la te loko la combo wana eza déjà les Abakouk de SB eza SB biso ba Abakouk to ya osala nini kotala et surtout chaîne wana man sa tiango na combo na biso ba Abakouk boto yo tala te oto ya bébé combo la biso moko en tout cas nazo sepela ndenge ba Abakouk boko bi penza motivé bolamuki bisika bolalaki bozo tala penza filme ozo sentir que na ba commentaire batu baza olela inga histoire ekomela ngai na mona muninga moko a vivre yango bomoni nga na vie na nga na tia ba limite nga penza na vie na nga na tia ba limite na opesa bino témoignage moko ya nga nde na fungolaka porte d'entrée à l'époque j'étais encore à la 4e rue résidentielle nanda kuna 4 millions na banda omona na otobota sika ba journaliste banda oyeto sa ba vidéo je vous dis na fungolaka mama na porte sans le savoir na lobi te ba ndero na nga wana banda oya baza ba ndokité je pas dit ça mais parmi eux ezala na batu oyo pe banda oya contre cœur na motema mabe bazaka penza motema mabe ti boya ndako nanga baosepela te boyokoka koma boye nga nayebaka ti nazoyamba bango le roi bandeko le roi famille mais après on a vivre on a mona cher ami te toyi ezala mayele kofungola baporte d'entrée te wenze nyonso okendaka bisika tosombela biloko mama na force yango watilo matabisi wana mbongo te yo cliente nanga defa ta kodefa na kodefa te odefa ta kodefa osola ta boyo kiaya kozwa te
sombaka eloko na mbongo na yo parce que mbongo na yo eza na pouvoir moto akoamvuta yo te na mbongo na yo moto akobebisa yo te na mbongo na yo ere osomba eloko camarade nini ozolaka na eloko asalela yo il faut yo ozolaka kaka kozongisela kaka ye ofo pesaka kaka ye or ke toyebi ke soki osali bolamu bolamu nzambe nde moto azongisaka boyebi makambo oyo ezoleka na filme oyo franchement cher ami eza makambo ekoma mpe epasila vrai ou faux soki eza lokuta bokomantele ngani eza lokuta soi-disant mutu oyo apesa fila idée ya kofungola chaîne abanda oluka nini epa fila nazongisi bino ka wana telanga j'aime like soi-disant marraine oyo fila ataki marraine ya FB lokola ye mutu apesaka fila idée ya kofungola FB eloko nini alukaka epa fila ti lelo n'est-ce pas que fila azala babani irrédévalable liboso na ye fila reconnaissante azala toujours reconnaissante envers ye nyonso devant batou ça veut dire que souci ya muto ya pesa soi-disant marraine aussi la tiara ya FB alingani eloko nye banda olinga ke fila il faut que notele mabonza fila il faut azala kaka na ye mpona ni parce que apesa fila idée parce que fila tellement kamonaka yango ntina spiritualité ati balobi o nga na osala yango na normal ya bato boye ok ye memango ntina spiritualité il faut nakima yango na boye yango omoni fila kataka eloko wana yango bomoni fila longolaka eloko wana boyaka yango eleka na ndokito prophète yango ezoleka na ndokito prophète bino mo bomoni bozo vivre yango ezoleka bomoni yango veut dire que Pierrot il faut asungaka kaka décor po décor asunga ye mingi yaya nga nayebi ke soki ozosunga bato zela récompense na yo epa nzambe nde tosalaka babolamu epa bato boye tovandaka boye nasali bolamu epa mutu intel naozela mutu wana azongisela nga te naozela nde nzambe azongisela nga yango nga nayebi lobiso tosalaka soki wana problème oleli olobi nzambe souviens toi na bolamu na nga yango tosalaka ti vrai ou faux mais eza bato oyo basalaka bato bolamu yango omoni bayaka chaque na baémission na bango s'il aza reconnaissante te envers un tel parce que un tel wana moto apesa ye force ya kofungola chaîne un tel wana moto apesa ye force lelo asala FB na ye mais lelo akoma ingrat envers un tel wana te ekomaki sila akomaki ingrat pourquoi parce que eyaki ntina spiritualité parce que soki ezalaki kaka na normal fila nazala ingrate envers ye epuis fila tala jamais kozala ingrate envers ye soit diza ye kutu nazala ingrate envers batutu oyo basala ye batutu oyo babimisa ye fila nazala ye kutu le contraire nazala ingrate envers bango areconnaîtra ata bango ata mokolo moko te mais ya fila ekomela bino problème yango fait très attention mutu nyonso osungo na vi tuna ye biti ya kosungo eza nini il faut toko motuna osunga ngo opesanga wi na ovwa me yebisanga ibiti ya kosunga na yo eza nini osunga nga mpo lobi obanda koyebisanga te ke fo na reconnaître yo po so ozosunga nga mpo lobi oyebisanga ke fo na reconnaître ote kotika kosunga nonga te kosunga nonga te tika mpo na théâtre to wana bato oyo baosunga bato bana besoin lobi bato wana bareconnaître bango regardez comment bayaka kolamusela papa Alain osekwisela ye ex femme na ye akufa ke soi-disant bango mutu bakundela ye papa Alain comment yo so osali bato bolamu il faut bato wana bazongisela ko kaka bolamu te yaya donc so osali mutu bolamu yo na mutu ya bokokabwana te mutu wana so avandi fa zaya osaka te etelo oyo asalelanga bolamu nani ya te yaya boye te tala ndokito prophète en tout cas ndokito prophète mpenza nasengi batutu bata même bino le genre de famille liboma boya kotala ndokito mpo nayebi ke botala ebele bozotala yango YouTube ipesi ebimiseli biso banombre d'abonné na banombre bato batalaka bavideo na biso na bilongi na bango
Moukolo FBI a cliqué. A romona même ba yini na ba la chaîne tous les jours. Ba comment la bango la parmi ba te batela la chaîne. En tout cas YouTube merci la mise en jour au saleli biso. Neti nga na moni bato ebele ba finga nga me ba s'abonner à la chaîne nanga. Y compris la moni même Belle Vie Télévision et s'abonner à la chaîne nanga. Imaginez-vous. Donc veut dire que tu as la rawana à la rapena boloko aye ba boloko kazolo ba nini o sala nini. Merci na YouTube na mise en jour au saleli biso. Toye parce que ba ndoki toye ba robimisa ba diable na ba diablesse. Toye identifier bino en fait. Parce que vous êtes tellement méchants. Biso to le babino de biso en tout cas biso to sa comme ça là. Ndero nanga yaya nanga film wana ete ya yo. Film wana ete ya yo, ete ya yo, ete ya yo. Film wana il faut apprendre yo. Il faut vraiment film wana apprendre yo. Film wana ce qui apprendre yo l'oroté. Ah bébé etali yo. Etali yo, etali yo. Hier, merci d'abord na maman atindela kinga, atindela nga vidéo mon alandaki. Voyez des oyo ezaki parenthèse à film mais photo ça là na le kambo na yeli parce que ça m'a touché hein, ça m'a vraiment touché. Oui.